bakaseli la brune émission parce que déjà na brune so bolandi bodio to so la kazo no bake ya Irene olinga ngate déjà osalelanga émission na boye ko stress donc oyo ezali audio Masiando kasali mikolo oyo après enterrement ya Jani voilà bolanda parce que on a liboso boato ba akizaki ye poni enregistraki ye boye na boye alors aye kosala oyo bolanda na bokebi nyonso tokozwa mpe mwa baelema moko eza kuna yango na mutu nange esali kakalalala namoni belema moko malgré alobaki te me eza na belema moko Irene Masiando alobaki sa ye moko ayeba afungolaki mwa bapiste moko oyo tokoki mpenza koanalyse bolanda mwa moke awa Rachel alobi nini soki azali sœur na ye pourquoi la brine alingi lisusu kotindela ye bato bafinga ye la brine aza ndoki la brine aza na ye nchor la brine kasi ye moko Irene nde azoloba ke la brine aza sœur na ye ti yango nanga mpe kaka nazoloba bongo yaya ye moko mama na biso alobi mama beto alobi azali sœur na ye kufelaki mobali nazoyoka mawa soki na biso nalinga la brune te nakosi nalingaka la brune makasi ndenge bazofinga la brune nazalaki motu akoki koleka ye kodefendre la brune mpe napesi ata 25% ya raison mwana wana mpo naza na baaudio ya la brune azolela epa na nga naza na bodio ya fai bazoswana na la brune naza na makambo ya la brune koleka bayoutubesi nyonso soki naboyi kosala yango mpo na respect ya victoriane alobi aza na baaudio aza na nyonso akokaki kopesa la brine 25% ya raison cela veut dire que ngai en tant que juge la brine est condamnable tokondane ye 25 ans de prison bapesi ye 25% ya raison biso tokondane 25 ans de prison donc abomi ye mpe acontribue na liwa ya Jani soki ata apesaki ye 75% ya raison on pouvait dire que Jani akufi na buzoba na ye mais bazopesa la brine kaka 25%. Cela veut dire que la brine bandeko nanga bomata bokita moto ya solola na couple wana lokola Irene Masiando ki azate yaya aza na ye te bolanda na bino te okingandi ongande mutu boye yenga non ye moko ayebi ngai kutu nazotia prière ndenge ezaka ke la brine tumbola kaka Irene mpona tozwa masolo tumbola ye moye nayiba telefone ya Irene eza te yango yo tumbola ye kaka loba kaka me okomi mpe kobanga respect ya Tracy respect ya Dylan parce que Dylan wana yafa ya bengaki mobali nanga mwana na brina suko bozoloba Dylan mwana aso amoni mama Irene osala émission mataka na kiti azopesanga babizu na télévision la brina yebiso na kosi ya kocontredire bato bazoloba bilobaloba keyeba na yafa ebaa na nkombo ya fai te tala boyebi vie ya brina ya fai te boloba bilobaloba nga natielaka la brine mbongo na compte nasalaka virement naza na rib ya victoriane naza na identité ya victoriane mobimba soki nakosi ele loko ozolaka bato okoyela nga mama soki okoya soki nzambe asali yo grâce loba baverité kokosa te mpo nzambe apambola yo nga na registre la brine te boyoka mpona kata la brine ayaki epa na nga na identité nini ntango yafa ya kufi lendi nga nazwaki information ya fai na mosalaki yafa ya kufi moto abenge eza moto aswede mama bijou bijou ilunga nzambe alola pambola mama bijou abenga mama Irene nazoyoka yafa ya kufi nga alobi eza lokuta kolanda te na mosala quelque temps mama moko maa Sophie na Canada abengi nga du coup mama bijou azongi nga bi mama Irene namoni mama ese azosala live yo solaka bien na mama ese meka kobenga ye nazwi telefone soki bolandi live ya ese de Panama seigneur ya matière na koti na benga ese na live ese azorépondre nga na live nazozwa mention na mosala nayebaki teke yafa ya kufi parce que yafa ya kufi lendi nga asolai na yafa vendredi bamoure na bamourese bolanda lisolo très bien mama Irene enregistré la brine te ntango bato bakomi koloba yafa ya kufi la brine abomie la brine aye vers mama Irene amonaki ke naza la sele oyo akobeta liwa ya fai la brine abandi koexplike nga ndenge yafa ya kufelaki na casquette ke nga nabima na explike mokili nga nde nakimaki ngambu nalobi la brine tosali soki inane demi bolanda bandeko la brine abengi Irene abandi koexplike ye ndenge yafa ya kufaki sikoyo mpona nini la reine Irene alobi na boyi ngambo
Cela veut dire qu'Afina qui est Kingo. Alors, bien, fini est Kingo. Maman, elle a fini est Kingo, maman. Mama na fini mama nanga kingo na mabindi na ye nyonso na fini yango akufi mama ekala bia nini hey! Naboyi ngambo mama ebongo mpenza bomoni botika mwana mwasi aloba ano tosola lisusu te mpona makambo ya fai yo na France nga na Allemagne mpo nazala beli babote ebele mabe explication ya fai mpo ya fai eza na France nga na Allemagne nakufi explication ozopesa nga yango nga na komema na réseaux sociaux labri na bi de toutes des façons abengi atenga kombo ya yaya na ye boyoka esalako Irene Masamba naotya commentaire mwasi ya mabele akokoka na tonse te baninga te mpo bandeko bolimbisi so bomoni nga na kataka mpo ezalaka bavideo ya bato baya kopesa copyright me lokola oyo eza nango ya Irene noloba na nga lisu te nakangi na nga monoko kutu na pema boyoka mpenza boloba boyoka naotye su commentaire te merci yam na ngai la tétoise bambote ebele boyoka na okata te voilà mais soki nazwi baelema oyo ngai nazoluka na okata mpona naza na besoin 3 elema moko nayokaki wana na ngai natya mwa commentaire donc bolandala bokebi nyonso natika nga deja naza songe abengi alobi ke nabengi na ozwa te nazotinda bavoice kuna ye abeta lisolo yango soki bozongi na audio bolobi ke naregistraki la brune bolanda très bien nalobi na la brune nini moto oyo kobenga beta lisolo ya fa ndenge akufi aobetaka alokuta ndenge yo okoyebisela ye mpo ye mpe azalaki sur place te est ce que bozolanda nga toza ntongo bopartage video mpo nalingi koloba bilobaloba te na juste kopesa message parce que soi-disant prophétesse moko boazoleka na réseaux sociaux qui a condamné Irène à enregistrer la brune te nga na enregistrer la brune te ntango na boyi koexplike liwa ya fa ndenge akufeli la brune azalaki na motu likolo azangaki kimia ya Irène yoza ya nanga yo kam tokobeta lisolo yo ya Irène yeba pasi nanga yoza témoin libala nanga na répondre la brune ngabi la brune vanda na se soki bakundi ya fai okoki kosala na émission parlanga na koki kodéfendre mokie ondenge tofinga la brune be azaka 100% na tort te mwana bato nga aza na conversation naza na makambo ya fai bandeko na nga ndenge boyebake na sela la brune émission naza na émission te na réseaux sociaux na sela la brune nga eza te na répondant nde bato nazosala live bato bazoloba na nga ke leki nokuna bengani mobali ozokola kopesa conseil te na répondant bato ke nauti kongo na ye na keti France na bengi ya fai na la brune tokutana epa famille moko baza na France na ndako na bango famille na bakufa te baza na bomoi potango mpe baaudio ebimi la brune asatandaki te ke conversation ngani esala impact boyini asatandaki nango te ntango bato bakomi kokondane kaze mpole alobi na orgueil ndeyaki kozonga vers nga na longola ngo wana déjà tokomi ba 11h pour votre information voice na bozomona conversation nga na brune esalami ka awa esika naza epuis kaka na air autosone na brune na 5h du matin naza na bacapture écran ndenge la brune toswane na messenger na Facebook mpo la brune ablokanga la brune na numéro ya téléphone so emisatu baportable ablokanga ntango nyonso ye na messenger na bi la brune ezokata na messenger nazoyoko bien te tindelanga numéro na ndenge tozokoma na messenger nyonso naza na bapreuve nga azalaki zengi te nazaka muta mayele la brune ye ngani bimisango bato bazolobake ngai nakangi telefone na ye fai oyoki nde nalobi te natiango pembeni nalingi nde koyamba yango te ye ngani mama na ye fai akosala nange émission te marci akosala nange émission te monyonso akota na ndako na nga sofi la marci na 2 minutes parce que 2 minutes alingaka kobeta nga soki nebembe soki ya dadi likambala 2 minutes nga kobeta nga na miso ya fai la brune tiana se ngani nakobenga soki azwi ye na justika na réseaux sociaux tala baya réseaux sociaux bomema la brune l'erreur te bosunge te la brune je t'aime beaucoup mes condoléances courage yaya otikali na bana ya fai la brune nga alingako makasi la brune bayoutubesi nyonso baza moto asungako koleka nga aza te nga aza identité mwana la brune victoria na na ribe na ye nga natielaka mbongo natielaka bala brune na ya fai mbongo na compte wana na banke na nga ezali e afficha nga yera nzambe alola omona nga na molili oyo la brune nga aza yaya oyo nasungi yo mingi nazali na besoin libala na yo la brune oso koyebisa bato balola lisolo ke nga na enregistraki yo napekisaki yo makambo oyo tanto bande kosola ozongelaki ngolobaki nini ye ngani bimisango bamona ke nga na koko accepte marcel finga nga te esalaka nde toosolola la brune ezalaki wana te ezalaki nde fo nga na explike nde ndenge ya fa ekweli ndenge akufi nga na koexplike motu ndenge akufeli ata bino moko nga nayebi likambo te yaya nakota likambo ya moto aza na bomoi
ya fa na minute atanga na na kosele makambo ata la brune akosele makambo ezaka kanzamba lola mutu ako juger biso po ya fa ya ko se défendre to ba ke Irene okoselinga la brune ekoselinga biso monde ka photo banga nzambe tutambo na vérité c'est tout na tikali ko enregistrer la brune a petit sœur nanga monde na osaka life vous savez téléphone ko benga peka la brune ba aéroport to benga na ka ba 5h na bandi pe ko gangele boyoki pe ko lo bananga pe loko te sera koleka na réseaux sociaux aya ko lo ba biloba lo ba ezami so batu mais na niko koma na niveau na te parce que na traité moi so akufeli mobali par respect ya fa ezala ki vio na souline mingi na bomo inanga na tikali na ba souvenir ya fa ya malamu to pe ya mabe pour la brune azana faute à 100% ya couple la brune ya fa il faut vendre na bango faut za la Irene Masiando kitala couple wana mama botanga ye tala ngana bengisa ya fai na France na telefone ya fai ya kato soana la brune to bongisa libala wana ya fai tele video baba ki bloni libanda na ju couple ya batami kolo couple na bazana bo moy kaka tangu live esa audio ebimi o bolo ba kena enregistrer la brune benga su couple wana ebisi mo sa couple na ke yebisi ngana longola kaka video wana ngabina zana musala batusi ba jamba komi ko sala ngo ba live na pekisaki la brune bamoure na bamoureuse la brune azaleki na ngala lingi la brune mingi ngaza na leki ya mwasi te na kan leki moko mobali ba batusu bazala ba nièce na ngala la brune aza difficile tala quelque part conséquence origine la brune nga atindo pa passer Charles Bameko bokenda na fai bokenda osambela kuna comme di fonga na obonde la brune kenda ka église na okende église wate la brune kenda ka église bakombeza la brune ayoka anete bande ko na ngana sani nasali une année demi na soasu na la brune te naye kosala ya kufi na koti soki bosaleli nga bémission eza lokola bopousse nga aloba n'importe quoi ntango na obimisa bavoice ya la brune na ngai yanga na ya fai en tout cas bofinga ebembe bofinga na la brune eza pasi nalingi nakóma na niveau wana te naye kopesa bino kaka information na tikali koenregistre la brune te la brune ayaki na casquette nga nasalela émission na explike liwa ya fai nga nde na buzoba na nga naboyaki yango abengaki bayaya na sika oyo azwi na baréseaux sociaux basalela bato bazobaki avant benga Irene abengaki nga sifo ya fai akufi mokoni ya fai akufi lendi te na 11 nde toyoka nga la brune tosoli mardi bozomona conversation esalami awa na nzela nde boomona ngai awa na ero kaka na 6h du matin nga na la brune ngana la brune et puis naza mam to komane na to bandena komana liboso na messenger na Facebook ngana la brune tant tozo kana tende na abina nga ya benga nga na WhatsApp na se na ko bengo blokanga la brune tozo komana zwi numéro no na bengela ke ye moko atindeli nga na messenger nga sali une année demi na lobby sara la brune te pona kenda ka France na kende ko vandisa ya fa ina la brune ya fa ya ndimi azo ya to solo la poto bongisa libala la brune pa ndimi azo ya na bana memela ki la brune ba ombi ya biloko etu ndenge za la kaso ki France et ya fa yo comme Ernie ba 14 la brune ba 14 to comme ba 12 la brune obe yango ya Irene mobile na lo bino ko yanga mote se nene yango no to vana fa yepe fois zala na zala nga mote nzamba lo la mone na zana couple ane zana bo moy couple wana bazana bo moy couple ane ba jani fighté nga muna la kisara bango jani fight na zo mbongo na nga 550 € bazana ba problème na ndaku na pesi couple na boke ko tikela ba jani na ndaku na bango couple ane ko zana bo moy ezo yokanga na kosela mutu likamute la brune mam no ba soki na koselio les cas na réseaux sociaux yaka ko contredire la brune na lingio mingi na bolingo nzambe ko bimisanga mama bete ko bimisi ma voice na bodio batu ba ko interpréter ma belle la brune ata waki ye Irene obimisi yango pona nini me ba ko yoka ba conversation analyse ba osala na otiaka yo leki nanga na pasi ata so yenga na zwi nanga ba vie na zwi mbongo yango ndenge tokomo vivre na YouTube mais na osunga yo te na bana ya fai na yebise ke la brune ko sala émission pa mutu te zela ba kunda ya fai ata nga Irene na koki pe na yamba yo na tia ba preuve oloba o ezaka tia mpoza na makambu la brune fo loba ozana makambu folo bapoza la pena kimia oza mutu leki nanga na baki vanda tango koloba ata mukili ko boya yo mais ata 25% batama ba ko yoka parce que oza mona mwasi mo pena libala ya fai o souffrir pe mingi ba murela ba mure je fai boka kingunda na ye azaka na kombo ya Sylvie a déclaré Sylvie makambo ezebele la brune vanda kimia tokosala émission un jour tokoloba po ozaka kate baba ko nekulusu la brune eloko ezoboma leki nanga kozanga koyoka na motema moto la brune lelo nga na obima mutu mabe obandi ko interprète okomelaka bato ke nzambe apambola ya Irene ndenge enregistre nga la brune yobe yango enregistrement la brune yo kanisi omoni nga zoba baekri nyonso tosololaki bamessage naza nango mama so na bina ti yango ekozala mpasi ti ozobenga balongola yango nakolongola yango ndeni tosali yango air ozobenga nalongola yango na 11 nga naza ya mosala bato balingaka matière si bakatikati bandi kosala ba live nakolongola yango so ndenge nini la brune osatanaki te ke kobima boye ozalaki na kanda mokili okake Marcinde azofingo na ndaku na de minute na droit otia makolo na ndaku no te parce que de minute nga kobetu mpona makambo ya fai oza consciente mama
okomi koluka ba prophétesse moto aleki na balife azo ba soi-disant prophétesse à la brune ta la prophétesse keba oza prophétesse oza pire sœur à la brune bobanga nzambe botika lokuta nga bajo ya kolukaka bato kende kolobelanga na life nasala yango te mpo nga mona na monoko na nga nalelaka nazalaka prête na tout me nabanga ne nzambe mpo na nga obebisa réputation te naza nzela bomoni ye na butu bocomprendre nga naza moto buzoba te na nga kolia mbongo so nabi nalia mbongo na youtube yaya nabimisa bodio ya fai tosola nga na fai na la brune nabimisa bavideo la brune nao rapele kaka koya na loyenge te mpo so nabimisi biloko ndeko na nga mwasi bato bamama yera nosali mabe moto si akufi ebimisi voi na ye mpo nani kaka communauté congolaise ekobalukela nga nasali su mabe yango na évite na nga bome ya moto nga mpe nabomela yo mpo so na ye na makambo no navanda natiaki nabeta masolo la brune eza pasi elbrune eza mabe na bato baoyo oyokela omaka lisu teleki na nga omeki réfléchir la brune baleki no propre bana mama na yo basalelaki yo boyoka alobi bien soki nabimisi ba voice na ba video oyo la brune babandaki koswana bazotindela ye tala boye tala ndeko na yo boye abi bato bazoyokelwa ata moke mawa wana baoyokelwa yango lisu te ozo comprendre donc déjà elobi ebele ezoloba déjà ke la brune mpe acontribue na liwa la brune bapesaki ka 25% ya bolamu 75% ya mavwanga ozomona parce que mowe asa kufi na ye moye topesa bapourcentage eza te mais ntango eren na oloba parce que ye moto azalaki na bino la brune fungola motema ndenge olobi sala na kimia oza kutu otombe kutu na yaya bien parce que na miniti oyo ata ngala danoise na ngai nabimisa ngo parce que oyo ngai na bandeki parce que yo mpa ya irene oza lokwa semeki irene atikala koyeba te na congo atikala koyeba te jani moto apresenta ye epai na yo donc oza obenga na baser me oza lokwa belle sœur ata bandeko ya normalement ya jani basoki mpenza bayoki ngai tuka so naza ndeko ya jani na kisasa na kocontacte irene na ba irene s'il te plaît tindela biso ata tomona ata nde nini makambo yango ebanda oleka mpo bandeko ya bato batikali baolinga bayeba babandeki koswana ata ndeni ya yango ezalaki ata ndeni me nde irene aomona boye aoloba boye bandeko ya jani so bazalaki nga na nge loba irene na ngai aboya me na ngai na contacte irene tindela biso na biloko yango pai bazoswana place boye te mosusu tomona mpe ta foti ya yaya na biso bozomona donc tozocontinue boyoki meme awa sikoyo bolanda bien baleki propre ya la brune bolanda sikoyo esiko malamu bolanda life na Facebook la brune po baloba mabe na yo bana la brune oyeka pa na nga ya irene nabengi baleki no donc baleki propre ya la brune bakota na Facebook basali émission bazoloba mabe ya la brune bazoloba na bakisi na ndenge banda kotumba bakaleso baregle baloba yango na Facebook baleki ne propre nde bazokola na ndako azalaki moto ya bakisi ya kosakana te ozomona ye kutu moto abengaki irene mpona yebisa ye ke yebisa bango batika mpona irene so ake kishasa azalaka na baleki na ye bozomona mwana mwasi wana aza na makambo ebele bolanda donc autorité ya baleki no nzenga muna tikala ya na bino liboso nayebisi berobo bandeko bozela ate mpo na nga na mbongo ebele nga na sufraka boyebi ke nga bofinga nga naza loboko mwa mokuse mwa molai me botala ero moto loboko mokuse aza libandaki koluka vi me mbongo ya motoki na nga ya pasi ya youtube te na ndo tielo 100 euro mpo na victoria na dilan na tracy mpo na kolukela ya fa ekimia na ndako la brune naza na bakotala mondele aza zoba te nde natiaka mbongo na konti nyonso etikalaka na konti nanga la brune batela kimia mo ntango ozoloba ke otinda bato banda kointerprete baloba ke nga na registre ko mpe bapeso baraison yaya moto akotela moto koleka ye sumasi aza te
nayebi te pourquoi ozwa baagitation ya kobengaka bato na mwasi akufeli mobali la brune ivanda leki na ngai nazoka insiste yafa ya kufika alobi bakundi eka alobi pourkui olingi bato basi elo badefense kaka obenge bato ya youtube bakotele oso bakotele ozwa nini yafa ya olamuka te la brune nayebisaki ngai naza prete soki bakundi yafai soki okangi monoko na yo nakobimisa bilo mosusu eye la brune mawe asalaki boye mpe mpona okoki mpe kozwa ne fiske ata 25% ya raison no oza motu la brune toza basi mabale ezalaka na makambo ebele la brune olingi koyokelanga te soki ofonga na sande tini erani bimisango kaka mama na fai azosaka mpo na ngai la brune nabimisi bato tala mwa ntango oloba likambo boye nde naoloba boye na ngai na omwa ntango naoloba malamu naokosa bino te mama ye bato baolandanga baabata mayele baosala baanalyse mosusu bake irene kota kozala kosi ya fonde bato balanda so baa mayele ntango bato bakomi kosala baanalyse ya conversation nga na la brune azoloba lokola impoli la brune ayoki azongaki balongola nabi bato bakomi osala deya balife nga mpe na mosala ekosimba te bamore na bamoresi bavandaka na motu ndeni la brune nalingako mingi oyebi ata obienga nolingaka ngai te kanda moto elobi so nalingako makasi bandeko nanga bopatient na okota na bisi ya naokitya voi me boyoka mpo naokata kala te naokeka universel esika na telema mingi yango na ntongo nanga na mosala posila mpo naokata kala te Das Fazit lautet, Kaiserlei. Morgen. Les amours, vous comprenez, maman, elle vient de caille. Ok, c'est que tu comme, toi aussi, ça calaté les amours. Maman, elle essaie de point là, voilà, bah, elle a aucun dégât sur la vie. Voilà, bah, mourir, là, bah, mourir, hein. Donc, il y a souvent la soudanais, qu'on puisse faire un message, n'a pas tout, bah, on est dans la life, bah, on l'ouvre. Que Irène a enregistré qu'il a bon pour. Donc, binomo bozo, kapé bocha ba commentaire, 25% kaka. 25% ya bolamu ya ndeko mwasi eza muke makasi eza muke so azalaki ata na 49% en tout cas ça va un peu so azalaki na 49% ya bolamu jani alinga azala na mukanda jani alinga azala na mukanda elinga ekota na 49% wana après 59% ya mabe ndenge azwi bamakangu abotiboti azosala jani boye akotisi jani boye mais ye azaka na 25%. Donc bolamu nde ezalaki kaka abanda opesa jani abete magoda so jani aza na posa abande kolambela mwa jani mwa babiloko mwa moke mwa loso alambi bale na ndenge abanda kosepelisa ye azofilme ye ya jani olati bien elambango ebongisi yo ya jani libumu ya jani baoloba yo libumu munene ya jani baje wana banda kosala na jani nde epesi 25% kaka ya bolamu eza mokie makasi eza moke azalaki donc na 75% ya mabe wana d'après ndenge masiandoki babanda kosolola na bango donc voilà quoi mais nyonso donc ata atieli biso baaudio te ata atieli biso koswana na ye te mais bozomona ke azali deja mwasi mabe yango denise abengi ye veuve noire. Pour votre information, on a enregistré la beauté. Histoire de mon live. Si vous voulez, vous savez, ça va bon. Bon, bon, et sur la communauté, vous êtes dessus. Mais vous bapika. Il y a une bonne aussi à vous faire bon, si vous avez un bon ami. Kabili. Kabili, bateau de interpréter sur les cambanos. Il y a un brain, battre la kimia. Ndenge ozolaka bato koyelanga soki oyelinganga mpe na ozalaki zengi te ke baye koyelanga mamba lokuta mpo ozala la brine nzambe asunga mwana oyo la brine ayokadi la brine aza incompréhension la brine aza ayokaka te nzambe asunga mwana oyo la brine ayokaka te aza moto ya baincompréhension bozomona bakalite baqualification ya la brine ya bato oyo bavandi na bango bandaki kobunda bitumba na bango kovoyage ti kokende koluka basangisa bango na jani alobi ke la brine ayokaka te mamu soki na Afrique du Sud oyebi ye te kokotela ye aveuglement te zala na yo na milieu du village sala baanalyse no ndenge osalaka mwana mwasi oyo azali bulu yeke incompréhension têtu
mutu bandeko oyebike likambo asala nga na okoka te na ye mpenza na mobali mosusu kudu to ye mpenza tobeti magoda na abeta kutu magoda te mpo nazalaka mpe na makili ezobima ya uta kobota mwana kufi moni mwana so toboti esa mwa ba 2 mois mwa ba temps mwa bamakila wana bamemi ye kudu bokena boye na mobali ntina Turquie kudu mobali azwi akotisi yo na Grèce mobali azongi abandi kode to baefasa avanda na ye nie comme si mobali wana abimisaka mbongo te mpona kota na France ekomaka jani mutu apartir ya oyebi ke esalaka mabe nde bokosela mpe jani ya bato makambo. Oui, allô ma belle. Bonsoir. Bonsoir, notre côte à gaz, si vous avez besoin d'un congé. Moi, tu dois na congé, il n'y a pas que. Moi, il y a 2 semaines, 1 semaine, et c'est qui. Ah, on s'en a peine école. On s'en a peine école. Ah, biso na biso. Ndezalaka. Amen. Sikoyo mwana mwasi oyo nayebi tozoka omuli ndenge mama Irene azoloba eza na makambo moko ebombami wana ebatami labwi na saki mwa mbalu yoka elobela mama Irene alobi soki alobi sino biso so tokokondane ke mpona ne obimisi mpona ne ozongisa kobima so mabe bakongole mpe nde bazaka mitema mabe toza mpe komplike tolingaka mpe verité te ekoma oyo bandeki koenregistre bango bato bazwa kokonfio makambo abomba yango kaka ye moko na bwine mama ela bwine ezala libere ko bandeko ko ozala no libre mpenza bato nyonso bazoloba no kaka loba kaka verité ndenge mwana mobali wana akufelaki loba verité bakongole tozala na biso na motema mawa bakolibiso memi mama bajani wana alobaka mpona pasi ata yo moko na bwini ndeko na mobali omona akufeli bongo antuka bokosaka kaka mabe mais soki obimisi verité osengi bolimbisi pourquoi pas balimbiso te aza mpe na tiktok na ye ambata na tiktok na ye aloba leka na tiktok na yo benga bazopesa baconseil ya ndenge ebele vraiment mwana mwasi oyo bandeko bato mosusu mpenza bandimi bolamu te vraiment soki ozoyoka mpo nayebi ke ozolanda balive nyonso tu place bakombono eza leka loba nzambe sikoyo nayoki kuna balobi azolela kuna emission nango natalaki na nzela biloko langi azosali émission asengi pardon azosenga basunga ye jani atiki baniongo na banke ezaka titre mpo bino mpe bayoutubers bo antuka na yo namonaki neti mpo nakotaki yango namonaki neti titre kaka titre kaka bongo jani soki atiki yo kaka soki jani atiki baniongo na banke etali ye na nini bazalaki adresse moko te bazalaki eloko te etali ye na eloko te ese eza na sens bakosungele na nini niongo na banke ekokende 0 parce que la personne est décédée banke azalaka na bassurance na ye ye banke nini yango azali na niongo ye azalaki na banda azali na mokanda babanki wana baposte wana bapesaka bango eske badefisaka bato mbo angamo na biso zoba ozowelaka makambo mbongo makambo important nanu makambo important bazoloba lo nanu oluka nanu yesu bato nyonso zotai balavi nyonso tu bato bazolobaka bongo mais yo oza kaka wana bafisilite makambo kilikili komimonisama na bavideo nazomona bino kuna soki na banani yango mwana mwasi oyo okofana nokima te mama nalobi profete tese alobi mobali nyonso obimana na bwini so na bwini akobanda okufa oyokaki yango nayokaki yango na yango wana nde nasolola yango wana nde nasaki live jo wana aza na danger alors okomikitisa na yo te obima no kaka mpo osokufi deja bakongole biso oyebi akufi yo to moto bomi na mbeli me makambo bana kosala etala nalanda histoire mwana mobali moko bazolela lobi abengi bapaster babenga mwasi ne akomi na 60 ans mwasi bizaleli mabe akosakana te azokoka lisusu te ye akomi na 60 ans alingi avivre mpo aloba nde boye babe
mais na batelefone na ye balosambo kilikili kaye mpe tatango abima neka na ndako yango kasi makambo yango mpe yango bongo 60 ekosala nini akozwa mpe mwasi mosusu mpe ya 52 ans mpe azoluka mobali bato mosusu ya mosusu balingi na bakodivorce te kasi bakokufa lokola bajani batika biso to bakomekisa biso pema te bakufaka lokola bajani oyo bima noka koloba ale ozokoluka kaka bamakambo ebelebele oyo yebi jani akufelaki estce banda jani akufi bakundie deja oke soki na combien de jour estce yo so bimi olobaki akufelaki boye azongisaki boye outaki boye ozongisaki boye mpona oloba no vérité ozala libere mpo yo mpe oza koloba oyo nazalaki te naya kokuta ye nzambe na likolo azomona ola pwe okozala sauve ndenge nini vraiment en tout cas yango nalingai naloba bandeko vraiment bino baoyo bozozwa occasion ya kosolola na ye bamessage botindelaki balive oyo bazokata mpe bazoloba makambo na ye ya important botindelaka ye po aluka nzambe aya koloba afingaki na kingo asalaki nini atelaki bamai tozoyoka kuno mamai eutaka mpe kata mwa mobali wana oyo soki nini balezodi me ye moko afungola motema na ye atokiselaki baseleri eleki dosi o basereli binandanda batiktok oyo mpe osala boye kozongisa boye mais soko ozomela bakisi emso ozalaki deja moto bakisi omela bakisi seleri eza nango legime te eza nango legime ebomelaka wa sikoye atomeli yango 5 litre po balobaka esereli moto esalaki likambo aboyi na kosokola banzungu ya baseleri yango ti lelo eza kaka so bato bayeka otala ndenge banda komela baseleri yango ekopolela kutu kuna po alakisaka bato ti lelo alingi koboka nzungu yango te banda obimisa na solo soka ye kaka bomoni ye moko banda komela baseleri eza legime bakarela awa tozomela yango te wana kutu nga nalingi yango lisu te esalaki nini yo mabe na comprendre te nasanzaka mabe na butu nalinga so nameli eloko esanzisinga nga naza komela ngo ka ndenge baza kopesela ngo publicité nauti na 90 kilo nakomi na 84 kilo natiki yango mbala moko kasi ekibe bien te soki tio bapoate olingi ezala monene ekoki bato balobi kokonda eleki oboye te babi bayebeli monene boyeboye esali yo kutu bien yolanda bato wana monene eza mabe te oza na 1 mètre combien yo oza na 1 mètre oza na 1 mètre combien oza na 1 mètre combien de taille na 1 mètre 75 oza molai 1 mètre 75 normalement soki okomi suka 80 kilo 75 kilo taille ya bien yango wana soki ebande kokitio bakilo esalaki yo bien ngai antuka nde ngai nde nayebi te nasanzaki na butu nameli yango naoyoka neti ekangami ngaka na motema namela na ngai ngo mo ba 2-3 jours après komisi naye komela boye neti ka eza na motema awa na butu na bande osanza ngai so na eloko nyonso so nasanzi naoliaka yango lisu te ata unalinga madesu so nale madesu nasanzi naolia so madesu te antuke kiti singa mpenza ok me natiki yango mpo na kiti mingi mais esali yo bien ça va esalinga bien enonanti deja olongoli 6 kilo mobimba kombo nango nini oyebisa bango soki karola soki nini ntina ye mo azotuna karela nazalaki na bafoto nango mabele zela so namoni yango na bomi jekwa na efasa yango so namoni bafoto nango na liste na ngai na otiela bino yango botala karela voilà eza lokola concombre lokola pepine neti ka baconcombre ka oyo totiaka na bapondu eza bololo banika yango omeli yango ezosoigne bamaladi ebele yoka esoignaka maladi nyonso bacancer badiabete batension mpe yango ezokende kosoigne eza vraiment bien yango wana mpona koevite balobaki
ata oza no maladi te bacancer oyo tozoyeba te nzambe au nom de Jésus eke mosika me tozoprévoir kaka komela nde esika tokomaki komela yango eke okondisanga te me normalement ekondisaka ekondisaka babénéfique nango na google babeta na google carré la bakomona batie babénéfique nango kuna nyonso tona betaka carré la okomona yango batekaka yango mpe na basupermarché na bafrance batekaka yango na basupermarché biso awa batekaka yango mpa bandibu na baindien biso ana angleterre eza ngai na melango mpenza na melango bon ere ngo mpe na mosusu na kotala na kozongela yango lisusu me na sanzaka mokolo yango bon après naye komona ke nazalaki mpe na problème mpe mwa estomac ezalaki bien te donc ekutaki quelque chose ya bien te na estomac yango na sanza patre ntango nake pa badocteur batali ngai balobaki na nga te formela kisi ya estomac mwa periode wana na melaki na saladi bololo ndenge wana katuka mbadi babi yango tomonaka bango nzoto makasi bayaka minene te misuni makasi biloko nango balira tala nde banduka yango ebele ata 10 kilo ekondisaka yo kutu osali bien okonzi ifo sepele fali okontinue mobali nalingaka ozala mwa misuni te pamako te folanda ndenge mobali alingaka mwa misuni suka bongo merci babele tosolo merci ok merci tozokontinue bandeko boyoka naza na teti lapo nayebi kobalola makambo lapo so ozovana soki atindelo message quelque minutes asupprime la brine teti la brine abalolaka makambo I'm driving down an empty freeway, no waiting for the light to change. I'm seeing the sunrise behind me. Irene azopesa baqualification ya la brine sans kotia baaudio déjà oyo ezolakisaki la brine aza mwasi mabe mwasi oyo azalaka tetu na libala na bato oza mwasi ya libala te mwasi oyo obalolaka makambo outi kolobaka sikoyo neti ngai na outi oloba bino ka sikoyo awa ke kisi wana esanzisaki nga na baloli te esalaki nga nde diare mwasi mabe mwasi soki atindeli yo kaka video atindeli yo audio au moins la minute te à supprimer. Allez, donc il faut osala mbangu o lekisango côté mususu. Poni bato ebele bazala bongo ngana yoka bongo kande. Otini mutuka audio boy. Au moins kutu na 6 ta ko yoka te. Oka ka ba supprimer ngo. Ngasa osalinga ka bongo mwana fingi yo na biko beka lisuko tindela ngate. Ozo banga neti ba kotinda mais otindeli mutu siko poani. Cela veut dire que basi yo na bazaka ba songi asa bandi ko tonga et puis eza malamu te. Yo la Irene Masandoki aza libanda ya foyer na bino est-ce que yo la brine osomona Irene Masandoki azwa lisola libala na ye ya mabala na ye ya mobali na ye abengi yo la brine talanga mobali na komene ezala nani mobali ne na bosani abwaka kepe mingi talanga boye boye mobali na nga boye boye asa tindela yo bando ngo fu bolanda pe exemple oza na mutu oke ko confier makama mobali na yo ozo confier ye pa aza na baproblème na mobali na ye mutu moko azanga baproblème aza te me yo so omona ye aye mpe mpa na yo la brine nga mpe moye te mobali na nga asalango te pourquoi parce que azo respecte libala na ye toi tu ne respectais pas ton mari mobali no aza mutu ayebani comment tu peux appeler les gens nde bandoko obenga Irene obande mpe obenga bato mosusu ezalaki ka Irene te toza kaka awa il y aura un jour bacamarade no wana le bokobebana bakobanda obimisa baaudio makambo ya jani tokokende nango lokola makambo ya penyele
muke bando pela ka moto a oza mwasi mabe puna kobengaka mutu okende kotonga mobali na yo yo oyebaki ire oyebaki ete epi mobali no mutu nga nakamwaka mutu oyo mobali na nga alakisi ngai ale nga na bandi koke kotonga mobali na nga mpa mutu wana oza na fofole na mutu camarade ya mobali na yo mobali alakisi yo mobali no vedette non quand même faut baplace nini okeloba makambo nyonso bayebi nga bayebi la brune bayebi comportement la brune soki atindili voice fo yoka mombala moko volume ekiti kasi tisha blessing kasi na mati na biso na omete so volume ndeni boyoka te ebino mpe misusu nakomi na miliani ndele la brune soki atindili o message quelque temps asupprime bolanda lisolo azala bon soki tozwela ye technique soki atindili o voice automatique fo zongo tindango quelque part la brune akomprena te ato explike la brune akomprena te bakufi na mobali ne baa na mpoma compréhension ya fai mpe soki Mama Congo, triple honneur, de gros bisous à toi, Mama Congo. Bisous, 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 bisous. Tu s'appelles comment, Mama Congo? Bisous à toi, ma belle. la brune abengaka mokili mobandi koexplike mabe la brune ntango babongisana bango na la brune ya fai akomofunda so bato bapesaki conseil pa la brune ya nanga azali bongo nakokosela bino te bakosela moto akufa makambo te yango bomoni raison bato bacomédien mini balingaka la brune te ezaka teke la brune ya mabe ya fai ezalaki ndenge na ye na kanda alobaka na ye tata ngana bamore na bamorese nakomi kokoma naza na bisi so nakata bino mpo boyokanga bien te message nazopesa la brune loko ozwi bayaya na sika na réseaux sociaux ekebisa bayaya noki bos yana ya sika mamu la brune azwi ya sika balife batindaka bato baya kolobaka lokuta na nkombo na nga te mpo bango baoloba makambo oyo oyebisi bango lenga soki nasala video eza te nga naoloba toza toloba nga na yo na ya fai baoyoka biso baosala baanalyse ezala bombe nalingi kosala yango te mpo na mawa ya bana nalingaka bana na makasi oyebi ya brune bato bazobeta yo masolo ya kale so soki kale sotumba na kishasa yo oyebi kinte ayebi lisolo wana de az c'est moi boyoki ya masia aza mayele azobwaka boladi alobi la brine bato bazobetela yo lisolo ya kale so otumba na kishasa oyebi ke ngai nayebi lisolo wana bozomona yaya bakokosa makambo te lisolo wana euta pa ya mobali ya la brine awa eza te likambo tofonda aza mwasi ya ndoki bandeko nanga bobanga la brine bonsoir ma belle Ariette Bondo mama masia bazokomprendre te ke azobwaka likambo ya kale yaya so bokoteli etalinga te o mutu aza libre okotela ye me moni na okota te pardon mutu ya bakale so boye nakota te j'espère que bolandi bien bozela tokozongisa mwa moke mpe eza yango mpe te problème te eza na 13 nazongisa yango na mwa moke kaka ezala bombe nalingi kosala yango te mpo na mawa ya bana nalingaka bana na makasi tozongisi bien te tozongisa nazopesa la brune loko ozwi bayaya na sika na réseaux sociaux ebisa bayaya noki baosala balife batindaka bato baya kolobaka lokuta na nkombo na nga te mpo bango baoloba makambo oyo oyebisi bango lenga soki nasala video eza te nga naoloba toza toloba nga na yo na ya fai bato baoyoka biso baosala baanalyse ezala bombe nalingi kosala yango te mpo na mawa ya bana nalingaka bana na makasi oyebi ya brune bato bazobeta yo masolo ya kale so soki kale sotumba na kishasa yo oyebi kinte ayebi lisolo wana de az c'est moi yo moninga na bimiso na réseaux sociaux yo moninga naye kosala baintervention na makambo ya fai elobi teke nazangi la brune na babombe yaya na rapele yo kaka nga aza na famille nayebi libotani na kongo nga nakenda kishasa navandaka na balekino epa na nga oyebi baleki bino mibale ero nakoma napesi bino mbote bapetite sere na nga naa na problème na baleka la brune te bayaka pa na biso na kongo baleki na nga bana baniese na nga bayebi bana bala brune oyebi koma nga na géraka yo na baleki no la brune olinga toloba ba n'importe quoi mo boye ntango nga naya kosala droit de réponse mpe mama ira na yo mpe lokola botia na motuki soki bokosinga makambo nayaka kolobaka te tala oyo eza makambo ya liwa la brune keba moto akufi la brune keba moto akufi vanda batela bana nalingi yo makasi na présente bacondoléance epano mpe nazopesa courage kokata te bato baofinga obenga na osepela nango te
maintenant lobaki conséquence écologique à la brune nzamba peso kinya peso baner solide pour beaucoup la bana à la brune sikanga na vanda kolinga to tindaka ba sœur no ba ko bimaka ba prophétesse ba loba mamba lokuta autant wana koloba la brune ekozala choc ezala kwa na bandeli makambo communauté tosala ba live totia na sio tobatela molimo ya fai en tout cas merci na bandeko bolandinga toza tongo ngaki juste kopesa message na bato bazo ko interpréter kenga na enregistrer la brune s'attendaki ne lokote likolo nango voice ezali avant enregistrement wana ebima enregistrement nga nango yango conversation avec bima likolo nango betre ezali likolo nango voice ya baby ezali comment la brune nayo tosala émission nga na jour wana expliquai bino ti na bike voice eza biso toyokaki yango eza ba voice biloko ya ndako ye moko la brine moto alobaki abimisa yango me ntango amoni eningisi ebimisi moto abengi ezalaki deja trop tard biso si tokati yango mpe Irene Masandoka amona esu ntina longola yango te ocomprendre ye moko moto abengaki Irene ke basala live ngai ifo na explike ngai ndenge nini ya kufi kuna bamama bango bazosakela ngai ndeko mwasi oyo soki maxi aye kofinga nga 2 minutes alinga kobeta nga fo naloba ya banda omona eti akobima pembo bato bakocomprendre ye Masandoka abi nono moye nasala yango eza te na mosala voice wana ebimi te eza omoni ye moko moto alobaki yango kuna en tout cas Masandoka ebimisa noka voice yango eza kutu bien ye moko après en tout cas faut enregistrer ngai otia yango penza ye moko asengaki makambo nyonso me ndenge ntango sikoyo eyindi ndenge population ezwaki yango ndenge akomaki na ye aza donc talaka uti okufela mobali en tout cas azalaki mpe mutu bien te apete baner bato nyonso balobeli ye aye kosenga balongola yango ozomona basosa mambo ike bato ya fa ya kufinga na osala yango te nga aza zoba te na oza témoin ebemba bato te mpo nazalaki esika ya fa ya katela ye motema te explication na bino opesa nga yango na ya kopesa bino bamoure na bamoureuse eske oyo la bino akoyebisa nga eza vrai oyo liwa fa jusqu'à présent moto ayebi yango ezaka nzambe epuis soki Irene Masandoka aboyaki koya koloba ndenge nini ya bande koexplike akufi mpo nayebi ke ye azalaka moto alokuta moto abalolaka makambo epuis bino mo boyoki alobi aza vraiment moto ya mpoli yango omonaki makambo nyonso ye alobaka ere moko enregistraka yango parce que akobalola makambo akoya koyebisa Irene bino bato mosusu bozalaka ko moto wana azo enregistre bandeko nanga nga babenganga awa na youtubesi moko abenganga awa nzoka ayaka opiege ngai alobi heureusement nga mpe na enregistraka ye ntango ye azwi akati baparti oyo ye alingaki kozwa ayi atieli bino bondimaka eti natalaka boye na bino oloba lelo te jour nga naye kobimisa conversation nyonso mbala moko botikala kimia ere moko botikaka baenregistraka bato mpo na ata lelo ngai nazwa baproblème na mwana mwasi mo boye abenganga ye moko ledanosi koloba te émission okosala yango te boye na boye soki na enregistraka ye me lokwa na enregistraka bacollègue na nga te na enregistraka ye te ntango ye asali yango lelo mpe bato ebele bopesa ye raison ebele kutu balinga soki kotala nga te bakenda bapesa ye raison me soki na enregistraka ye mbele lelo na asi nalinga nazala molongi boninga baala danoise bino botika ere moto enregistraka bato ezalaka bien mwana mwasi oyo akosaka makambo akoya koloba na ya fai asali boye ya fai abaloli boye ya fai boye bongo siko bino bolingi ye ayokaka ntango bakotuna ye awangani naloba ye bongo te te ire na bino trop c'est trop il faut mwana mwasi oyo fo tobanda koenregistre ye toko asali boye alobi yoka olobaki omona avandi nye epai ya fai bajugement na bango avandi nye bandeko botika soki omoni ozoya na masolo na lokuta kobenga bato te kobenga te yaka na vérité ata baenregistre kosala ne parce que eza vérité bolinga congolais abangaka enregistrement parce que boza bato ya lokuta boya bato ya lokuta so boya bato ya solo olobi vérité baenregistre yo e osala ni olobi ke ngam nalobaki e oselo te yango siko fo tokomaka kobatela munoko batela munoko yango wana ye ntango aexplike makambo ya balobaki basali boye babiloko ezoleka o la prime te toyokaki te ke toyoki eza te ke